Bonjour bandeko balandi ya Ediba TV mwana Congo lelo toyeli bino lisusu sango kitoko na kati ya chaîne na biso Ediba TV. Napesi bino bambote ebele esika bozali de partout ya monde mobimba toye koyamba lelo artiste na biso ya munene na kati ya mboka oyo Johannesburg na kombo ya Charlie Soweto. Selo bapel na bino na nzela ya singa ndenge bomesana kubenga biso kotuna par-ci par-là ndeko Charlie Soweto akenda wapi. Tokotaki na ba recherche, tokoti na ba kotambula par-ci par-là, kotinda ba SMS, kotinda ba message partout au monde pona kolukila biso ndeko Charlie Soweto pote aya koleka na émission ya Ediba TV mwana Congo. Bandeko balandi tozana no spot publicitaire oyo ebongo tokotisa ndeko na biso Charlie Soweto na kati ya plateau ebongo to solola na ye tokende na ye tokende to poisana to tuna ye mituna akenda wapi boni azwi mikolo ebele aza komona na lisusu te toleka na kati ya ba spot publicitaire na biso kibinda. Ngai komona ngai papa Franco na buumeli na maladi ya miso kufaki ngai panda 8 ans na tamboli ba l'hôpital ya ndenge na ndenge na capitale Kisasa oyo biso nyeso yebi hôpital ya minene solution moko ezonaki te bakumbi ngai voir même te na ba église ya ndenge na ndenge solution ezate kobima na ngai libanda il faut bakumba ngai donc ko samu to simba ngai moyen na bouger ezate boyibi pasi ya miso na yango ndeko na ngai azaka na Hollande yende mutu atindaki ngai na clinique ya misunga eko koma na kati na clinique ya misunga lokola azwaki misunga na sango ke kuna nzambe aza komonisama loboko na nzambe eza kuna nde na yaki okoma na misunga bango moko pe bakolo misunga babondelaka nzambe makasi lisusu pe na baminganga nyonso bazali kati na esika oyo nde baye kosimba ngai na baopération nde joie ye kokota kati na ngai parce que naye komona lumière ebimeli na bino moyebi 8 ans c'est beaucoup na moto omonaka te oye kozwa lisusu misu ya sika kati na l'hôpital na clinique ya misunga prima yango naza ko remercier le bon Dieu nzambe oyo asalaka kati na biso banzo nde mpona ngai amonisa mikati na ngai bandeko natondi botondi mpe naza kokumisa ye mpe koremercier Mbote ndeko Charlie Soweto. Mbote. Ça fait longtemps. Papa Edi. Monde changeaka. Papa Edi. Botiki temps ya bémission na banyama. Papa Edi santé ça va. Pepele vraiment. En tout cas, na sepeli koyamba ndeko na biso Papa Charlie Soweto na bapel na bino na bituna na bino na nzela singa ndenge bobengaki biso yeyo toke oluka ye pe tozwi ye tobengisi ye aye ko se présenter na kati ya émission na biso face A. Émission oyo titre nango ezali face A na kati ya Ediba TV mwana Congo. Bonjour mbote Papa Charlie Soweto. Ouais, bonjour Nayope Ediba TV. Nayoke on ka musika. Chaîne moko ye panzi veme panzi. Na minito yo batu bomolo de la kaka Ediba TV. En tout cas na profiter na pesa na mbote na bandeko tu ba olanda ngai. Papa na bino yeyo Papa Charlie. En personne yeyo quoi. Ok. Na sepeli ndeko Papa Charlie Soweto. Tozana mituna oyo bandeko babengaki biso na nzela singa. Bango nde bapesi biso mituna wana totuna yo. Ezali mitano na lingala. Na français ezali 5 questions. Oyo biso tokotuna yo po tozwa yo temps mingi te na ndenge ya tosololaki na yo na telefone ndenge oyebisa biso na baoccupation oza nango. Papa Charlie Soweto motuna ya liboso ezali okenda wapi? Merci nazui sous question na yo Ediba TV mwana mboka mwana Congo. Vraiment
nakenda esika o ba Congolais bakendaka. Oh. Esika vraiment ba Congolais bakendaka. Oh. Oyebi pourquoi tango omonana Congolais opia mbotete, a occupé au pété. Oh. Donc na moment moko mité discipline obina monana te ba komo tu no kenda wapi. Nana utika kesika bo. Kusubisanga na kati émission. Oui. Ko banda boye. Soko tali beaucoup plus esika ba Congolais bakendaka. Chaque samedi kendo omona ba ona ba cimetière. Ba Congolais bazo kufa lokola mbula. Oh. 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 Tongo nyonso omona ba Congolais ba oke misala. Vraiment. Tongo nyonso omona ba Congolais na ba avion bazo voyager. Siko kote ba oke ndio on va pena uti. Na uti ndekuna. Vraiment bandeko balandi na kati émission na bino face à boye ko découvrir encore ndeko na biso Charlie Soweto. Yeyo to tunye mituna okenda wapi na première question na bino botuna ki ngai na tuna ye ayanoli biso awuti akendaki côté ba Congolais bakendaka. Donc awuti côté ya ba Congolais bakendaka. Donc ba mituna wana ezali ya biso ba réponse na bino na ba lac pe bo partager. Émission oyo ezali kitoko makasi pe tokozwa ba lingisa ya mituna pe na sima pa na bino. Papa Charlie Soweto tozui motuna ya liboso ndenge lobi okendaka place ba Congolais bakendaka tokomi yango pe tozongi na mituna deuxième question. Deuxième question na biso ezali boye. Bandeko ba insistaki makasi na tuna question oyo. Papa Charlie Soweto obotami na famille ya bana bandeko na yo bozali combien? Pe basi bazali combien? Pe mibali bozali combien? Motuna oyo ezali deuxième question. Limbisa ko répondre nanu te. Tozo ko zwa deuxième question wana. Toko bakisango na troisième question. Pour répondre biso mbala moko. Po baye mboka baza kolanda biso na nzela singa basepela bazwa mituna pe babiyano na bango mbala moko. Papa Charlie Soweto na troisième question ezali motuna ke Papa Charlie Soweto obala pe obota. Donc toujours sangisa première et deuxième question, la troisième question mbala moko. Papa Charlie Soweto obala pe obota. Donc bozali boni na kati ya libot na libumu ya maman aboti bino na tata na bino bozali boni combien? Bongo c'est un locataire ici la race sera koufi. Parce que imaginez que vous avez locataire au koufi balelo wapi. Mame BRDC construction osombi na nyongo batongi pe na nyongo na espace à 3 mois kaka emati. Ok, on a vu le sous-question na yo. Et Diba TV, moi na Congo. Vraiment, question tuninga wana eza ba vie privée. Ngai naza na botami na libuma mama. Mama, po biso vraiment na famille na biso to botama te ba kemande biso. Mama kemaka biso, akemaka biso 5, moko akufaka avant. Totika la 2 filles, 2 garçons. Na profité pe na pe sa grande sœur nanga za Angola. Grande sœur nanga Nadine, da Bambote Belé, grand frère nanga Beli, Beli Mvungani Mbote Belé, na petite sœur nanga za na Matadi, Chanel Lukeni, na pesi mwana mwana na biso suko na français to bengi cadette. Cadette mazangi azangi héritage. Poza mwana mwasi. Deuxième question tuninga soki Nabala. Vraiment, question en ezobébi c'est la relation fort naza engagé. Na sengi na bandeko tu bazo landanga ba ke Papa Soweto azala engagé, azana mwasi, azana bana. Mais kobota na na botite. Parce que naza mwana mobali abotaka te wana la ka faux langage ya ba Congolais. Ozoka papa moko boyo non moi je suis père de 3 enfants yo bota na ma trompe nini. Na ma trompe nini lo bat koza obotisa. Congolais to changer langage. Donc na ye juste ma pena mec chaud na likambwana.
mwana mobali okoki koloba jamais yo bota po mwana mobali depuis mokili banda seko akotikala kobota te moko botisa tobotisa toza na babana na pesi nanu Fatou Damaris londa bambote bele wana na ba petit nyonso na ndako Genovique Gloria Sophia Benita Rejoice Corneille dans famille mobimba ya Jenny na pesi bino mbote. C'est ça vie pour faire nanga ngwana ebimi pona Ediba TV pour biso to bimisa ka emate. OK, bandeko balandi tozana no spot publicitaire oyo e bongo tozonga na mituno etikali mibale ya suka bongo toswana papa na Charlie Soweto oyo botindaki na lukela bino yewana. Au CRMTA, nous avons des crèmes qui traitent les différents problèmes de la peau, entre autres les eczémas qu'on appelle communément en lingala maladie MPC, le mapalata, tout ce qui est problème de la peau, le psoriasis. OK, bandeko balandi tozongi na plateau na biso pona kosilisa ba question mibale etikali ya suka oyo bandeko babengaki nga na nzela ya singa nalukela bango ye nazwela bino ye nazweli bino yeyo. Papa Charlie Soweto, vraiment responsable, hein? Somme. Na yo qui facture pour les belé, hein? Il y a des gars. 5, 6. Yo, jeté, hein? Il y a des gars. Pour ça. Au moins, tu le la biso parce que Congo n'est négligent. Moninga vraiment la richesse au bota. Na osenga vraiment na son excellence ya Fatibe na maman Denise Nyankero. T'as la charge à robot tanga. On a besoin. Na comme attendre 24 enfants. Vous comprenez? Bah na vraiment comme 24 mais possibilités zati. Ya fati. Muto e maka aibi ko bota vraiment yeyo. Té o aibi ko botisa. Je m'excuse. Na bande ko tu bola nanga o aibo botisa. Ko bolandi biso tozongi pona kotuna ndeko na biso. Moninga na biso. Charlie Soweto mitune tikalaki mibale ya suka. Bandeko bakomaki susu na nzela singa kotuna ngai. Pourquoi jouera lisusu te? Wana ezali 4e question. Pourquoi jouera lisusu te? Ozalaki omoi na mboka oto na Afrique du Sud ezali mboka ba stress. Ezali mboka stress elaki si souci. Omoni mboka mopaya so boye yango eza na makambo nango ebele eza na ba réalité ebele. Alors babiloko za ko sala ezalaki ko longola biso ba souci wana ba stress wana ko tia biso kimia na kati ya makanisi na biso. Alors subitement obunga. Première 4e question yango wana et surtout obunga. Dernière question na biso ezali relation nini yo ozalaka nango na papa Edi. Donc Ediba TV mwana Congo relation nini yo ozalaka nango na ye. Donc ezali toujours na lobaka ezalaka 2 bazalaka 2. Donc Ediba TV mwana Congo na Ediba TV mwana mboka Congo ndeko Charlie Soweto. Relation nini bozalaka nango na ye pe na bango. Donc tobani na la 4e question oya nous la biso bongo toleka na 5e question total ndenge tokosilisa émission na biso face à na kimia nyonso. Oui, nazili sous question na yo Ediba TV mwana Congo. Vraiment question ya makambo théâtre. Ya théâtre ndenge bandeko bafan nanga o tu bazotuna bazotala lisu babiloko te vraiment topesaki temps concernant ba réalité ndenge échanger na mokili touti na ba période ba covid banini tout ça et permettait qui vraiment te tozala ndenge tozalaki et des changements moko et aki makasi. Parce que lelo koma biloko te komi na ngaka na ba réseaux sociaux et komi na ngona ba YouTube banini tout ça. Et ça, les sous-tendengue, tous à l'époque, au sali est vrai, au moni na ba maison, au kiyo tikiango, donc c'est quoi comme na ba YouTube. Bandeko tout ba oluka papa Soweto. Vraiment beau kendega na YouTube, beta papa Soweto au mona na robima. Ate bimi akala papa Soweto ewana parce qu'il y a sikezali ebele. Ebele ba acteur ba actrice open nazaraki na bango à l'époque.
ebele baza isute le to komana ba Bejilof mwana mwasi oyo aomelisa baactrice nyonso Afrique du Sud nga moko na confirmé yango Bejilof mwana mwasi oyo aza très poli très respect ya koloba kutu te toza na batabita toza na bana ya sika comprendre bana ya sika tosali biloko ya sika bobanga te en tout cas kaka na Ediba TV bo découvrir sikoyo biloko ya sika bo na bosani na bosani te question ya suka na zoya mais na zoya bisayo bandeko boyebake na uti lola bino tu bolandanga ti botuna ki obunga na ebisi bino sika na uti lola vraiment ta na uti lola eloko esalinga pasi ata congolais moko te na lola congolais tozo sambela trop mais na lola to yate na tuni ye moko grand prêtre vie na ngai ya nzambe na tuni esiko ngabi mais na ye visite wa komata congolais moko azate nzamba lobi eza pasi to mona congolais awa nga vraiment la ba nationalité tout on a recevoir na lola congolais siko atuninga olobela congolais ya Zaïrois to congolais ya congolais ya RDC nga lobi awa pe différence wana ezalaka différence wana nzamba bi oui parce que Zaïrois badiaka bateme bapesaka mbote vraiment mais ya lelo c'est vraiment bakoma na bango très désordre ata mbota pamba nzamba rese mais na lifelo inabetika tu oyoka eloko na boyi koya na bango pasi oya na bango okay na bango wapi tango koya na bango pale bakomi na bakulu ne bakomi na bato bitumba bato machete yango moi na invité na tiki tala congolais na lifelo siko tuna sata bato ba epona nini sata zolo bate ba congolais oyo songi ezokotisa ba congolais na lifelo bandeko nanga ba congolais songi trahison peut-être na muté mabe c'est ça biloko wana ezo avancer congolais vraiment bandeko to changer to lingana vous comprenez question ya suka question ya suka vraiment bandeko bozola nanga papa oyo vedi aza papa na obenge papa parce que parmi bato basutenanga bato tozana yeto uti na mabele bana monga fula bolandanga bambote na bino trop moi to tanga bakomo na bino ezate donc bambo donc aza vraiment vie oyo to uti na mabele na yebiye ayebi ngai donc tina zo renier tina zo sala ba succès vie na ngazalaka ye na maman Patricia mère de mère nzamba ba maman lisuna mboko yo maman ebolamba mambo yo en tout cas bana poto Gervais Mpoyi na pesi mbote na maman Noël Mpoyi pe toza na maman Patricia mutema ya papa edi yeyo donc bambota trop na pesi Amilka na pesi Thierry Mufila grand frère Obama na États-Unis na pesi bambota trop na pesi ba trésor bangolo donc na pesi bino bambote bana Londres tout Charlie yeyo Charlie donc, les seules émissions ezinga vraiment ezinga oui na pesi ba masanga to ba frapper ba mbota trop ba saper au moins mon koto na lati na telemi na Zara vraiment na telemi na Zara na comment peut saper na o initier ba forme na bandeko congolais nyonso donc na telemi na Bazara o azana besoin défi wa ebolata o ayebi ke no ko telema na papa Soweto donc na pesi bola nanga na comédité na oloba en tant que responsable et tant que parent et tant que saper donc ngayo merci à toi na sepeli na Ediba TV nde makambo na sepeli mingi koyamba ya bino ndeko Charlie Soweto oyo bandeko bobenga kinga na nzela ya singa na yeli bino yeyo bomoni ya lisusu na kati Ediba TV bokomona misala na ye mingi kosala na kati ya Ediba TV mwana Congo
na nzambe kananga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te. Or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe. Prophète moko ayebisi biso eza likambo ya kokende hôpital te eza likambo ya koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki ngai dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi koli. Bandeko balandi tozongi lisusu na kati ya plateau na biso mpona kosolola na ndeko Charlie Soweto kopesa ye ba remerciement na ndenge andimaki invitation na biso na mituna na bino ba appel na bino ba oyo bobengaki biso toyeli bino yeyo alors tozo libérer ye ça fait du bien vraiment bokomona ye bokomona nyonso bokomona bagaga sika bokomona biloko sika surtout bino bana Londres oyo bobengaki pona bomona susu ndeko na biso Charlie Soweto ayeli bino musala ya kitoko pe o boko sepela nango. Alors na musika poto kende toka bwana ndeko Charlie Soweto en passant botika na tika boba mbote na ba oyo bandimi ko soutenir œuvre na bango Ediba TV mwana Congo na ba makamu nyonso bazali kosala tala ndenge nzamba bazali kosala na kati ya chaîne oyo bapesi biso place tozwi plateau kitoko ya kobanda soko kosalela bino ba émission bokwanda komona biso chaque lundi de 12h à 17h tobanda kolakisa bino biloko oyo toye nango toye kopesa mbote na ndeko Yves Mupompa yende nzambe na bango toye kopesa mbote na Guy Masudi na France. Oui na bandeko nyonso oyo bazali ko soutenir Ediba TV na ndenge bolandi ndeko na biso Charlie Soweto. En tout cas toye kopesa bambote ndenge Ediba TV toujours asalaka soki alingi a remercier bino na oyo munene boza kosala pona ye toye kopesa mbote na ndeko Yves Mupompa na kati ya Afrique du Sud toye kopesa mama Beji Love Masudi na kati ya Afrique du Sud toye kopesa ndeko Noli Mwamba ye bazali ba oyo ba saper ya munene na kati ya mboka oyo toye kopesa ndeko Guy Masudi na kati ya France bambote ebele pe nzambe azala na bino ya bandeko balandi na ndenge ya kosilisa sikoyo émission na biso naza sur bino nyonso bana ya Ediba TV bokozala na esengo mingi bana ya Ediba TV mwana Congo hein je vois respiration comme oxymation bandeko balandi biso na kati ya nzela ya Ediba TV mwana Congo na ndenge toyambaki artiste na biso Papa Charlie Soweto tokokabwana na ye boyete naza sur akotikela bino mwa bilembo akotikela bino mwa eloko oyo kotika kosepelisa bino pe kosepelisa oyo ayebi kamera eyebi na kombo ya Dino Media ndeko Soweto na sur okolakisa biso mwa eloko po bandeko bazokanisa ke osila. Ouais, merci caméra yebiye ayebi caméra Dino donc bambota trop beau gars na sima caméra na PC équipe technique tout bambote vraiment wane ala ka habitude ya congolais soka yambi artiste il faut mo eloko moko wane ratakate na zalaki de après na yango vraiment bandeko tout bozola nanga mo eloko mke na websa bino rake za boye pique mais comme il fait ni moi juste salaire pique malobité ngape ifona sepela lokola vie na nga Ediba asepelaka ngape ifona sepela lokola mama Patricia ndenga asepelaka ngape na sepela lokola Dino na kamera asepelaka pique meye na mbongo na hotel wo tango akomi na hotel banduma nyonso hotel bamoni pique me babanjo seka pique me bazobenga pique me mbongo fele kaka mbongo fele pique matuni bango bozobenga nga mbongo fele par rapport ya quoi banduma balobitala ndengo za yo ema mbongo fele bandeko mbongo fele
piki malobi oke na oke na nani mama cheftain na bandumba alobi ke nanga wana baketi na chambre mama cheftain a déshabillé tango a déshabillé asimbi phone alali na mbeto azobenga kaka piki me mbongo fele ekomi tura piki ma se déshabillé bandeko piki me tango alongoli kaka ya se mama cheftain na bandumba azalaki na telefone donc atali piki me likolo atali piki me na se atali piki me likolo atali ye na se mama cheftain na kimi tango mama cheftain na kimi ake koyebisa bandumba nyonso balobi akola akola oh piki ma aye mbangu alandi mbangu piki ma tuni okimi nini habite nyonso ya yo piki malobi wi eza yanga nde piki ma yebisi bango bozwa conseil oyo soki omoni mutu aya mukuse seke mulai na yeza quelque part soki omoni mutu aza na mbongo seke pe mpiaka na yeza quelque part soki omoni jino aza na kamera seke montage pesa quelque part soki omoni mwasi ya pembe seke mwasi pe ya mwindo aza quelque part bosekaka mutu te na mbongo yango bazwa te donc merci à trop bomesana na quelque part soki omoni ya Fati Beton na Congo seke azodirige mpe quelque part donc soki omoni basoda na biso bitumba pesa na este quelque part donc bomesana na quelque part yango biloko asika toyeli bino merci à trop merci beaucoup bandeko balandi tomonani lobi soki Yesu asongi te vienanga Simon Manata Laura Mosadi ya bino yangwana merci papa Edi That feel good.